matonge niki merci bateka ngo na matonge ba 50 euros, ba 35 euros, ba 45 euros, ça dépend ya moyen ndenge nini yo zweli. Mais comme ata pas même 100 euros, elle ka pas même 100 euros Jaël. Katuka mbadi ya sila mako kendo bongisa ndaku. Che éclairage ya malonga. Rendre senga molilité, rendre senga butute, rendre senga éclairage. Il faut ça en éclairage ya. Bijou faut l'accent na moi yaya oyo l'acception na ndako loko ozopela na mwinda pétrole ba mwinda wa kingongolala na yebi mwinda ba mwinda pétrole ba mwinda ele la kingongololo Jaël show manishu na nga golo abi alala na mbeto 150 ya zwi mbeto 150 wapi Jaël mtalala na ba mbeto babwaka na poto mba mwindo ya pétrole ndako wa Jaël ezopela lokwa na mwinda pétrole ba chesko pétrole komi na osila mbongo ezate Jaël bongisa éclairage bongisa lumière swana katana obi bato bazanga bandako basala ndeni Jaël yana ebiso na peso conseil bato bazana na bandako te ya malonga te bana ndako propre te baswana mingi na balabala okyo swana na ba park yo ozana na ba niveau oyo il faut soigner na ba parc na ba pelouse OK place mon parc okuti kito vandi ozolo baloba bebele tango silisi opelisi mwinda no ya pétrole alobandi ko sala ba misala no na ndako yoko bando sala ba life na ba mwinda pétrole boiti ya osali soni pondako yo vande ye banate so ozana poto to ozana Afrique to ozana Kingasani oza wapi zo ye banate ponga na poni place yo penza wana kisenso ba kisenso akati o sala nga life Jaël to bandi ba vanité nga lingala nga bongo la famille e bemba nyoka chéri na ngai chouchou de moi ça pas Fabrice Avandi na ye Jaël ayo kotumbola nga rando matériel Jaël to ke nango bien yo mto bandi nga asenga ki lobby to sala ta rando ba maquillage rando ba rouge à lèvres selon bozui ba sala ka rando na mutu selon bozui na ye nga habité selon bozui ya Jaël akoza nga maquillage te to sala ta rando na nazana ba fond de té belé na nazana ba rouge à lèvres belé na nazana ba tire cils o ba bendara cils tire cils ebelé na nazali na ba benga ngoni ba crayon to chaka na mbebo ndi na china mbebo boy na nazala ngo ebelé siko yo ko sauter la famille bo comprendre bo sekati wallahi rando maquillage basala ka rando selo bozuya muninga ngana yebi muninga futela na dal Jaël a futela na se ya dal esika ba nienyo so ba immeuble place ya vandi na lupango ya vandi ba nienyo so ba basumbaka ye mutayoka ba sonango ekutana na ba chowana na kati ya se ya chambre Jaël ba nie ekutana na ndako Jaël azoka ba solo nango po eza kuneza na se source ya ba niei habite mutu aboye tiko benga ngako don't call me please ba nie ekutana na ndako Jaël solo nie soke mati alobi te bania ko lobi na buto lobi match a lobi sali stress ba français lobi bazaki ne sengo ba gagner match ba sumbaki tellement belé bania ba français ba sumbaki na immeuble Jaël et mati Jaël alobi te na yana ko répondre Manuela na rando vanité Jaël na bombo na rando vanité please ko baby nana tindio meke loko yo nana conseiller Jaël aya rando matériel na Manuela nana peso conseil voilà obi ata ba président Fati bazalaka na ba conseiller dans la vie faut za na ba conseiller mutu fa bando yebiso Jaël na mupandi yo na Manuela bo finga na taka mabolo libolo masoko bo finga na Manuela mais soko lingo kene mupandi ya vanité Jaël Manuela le liso na ba vanité yaya Manuela le liso na ba vanité siko ba bijou ozana ngo la famille to kene na bien ponga na linga désordre te Jaël ka isa soka déposer ngala zawana yo soko déposer ka rando ngasko na yeko longolango Jaël siko ba fantaisie oyo lakisi ba bisou bijou te me ba bisou oyo lakisi Jaël ça coûte combien totalité ya ba bijou na yo parce que là on parle nazana montre
match toza match quoi te bandi to ana montre ozana singa ya kingo ozana boye prix combien totalité ya ba bisou oyo lakisi ça coûte combien pour ba bisou ana il faut to memango na mo pété partout ezala na France na Europe nyonso to ana place oyo to ke neko simbisa ba bisou bijou na ba bisou siko bisou bazwa ngo te po eza manzanza siko combien ça coûte combien ça na valeur à combien un Jaël mawa na okelo mawa bongisa ndako bafana Jaël babaku soki babaku nyonso bino bozwa ka mbongo bopesi ese bopesi mama social baninga nyonso balata kitoko sauf ka Jaël atikala le cheki babaku ki bozwa mbongo bosombela Jaël mwinda malonga ampoule lumière oyo esengeli na biso ba youtuber muta oyo sala rando na mwinda kolema muta oyo sala rando na mwinda ya mwinda petrol kingongolo ya malonge zate Jaël shoma wena yokelo mawa ya rando na ndaku tokende legal match à Congo so esilo beta le lendemain lobby ngana okene pe Bruxelles kota na bijouterie ba peso mbongo la qui ça ba bijou wana bijouterie a confirmé c'est une bijouté eh Jaël le coûté continue à rendre matériel ya le coûta ah nganzambe Jaël le coûta no koki angote mono Manuela kitoko na baike na ina plaisir au sala rando no pona yebi ko le côté ce que pauvre au sala rando ya lo kwa mutu nde bino bozala bandoki mutu lo kwa yo Jaël ko vana po biki na leki fere na mbongo na leki fali na mbongo so mutu lo la yo Jaël o le kanga Manuela nga so to kena bijou oyo che bijou a part bijou anozana ngo po ba biloko yo lakisi le monsieur komi na ngata $100 te waka na mwa singa mukie le monsieur ko za la solo nyonso etikali biloko a Château Rouge ba fantaisie Château Rouge jalozana loko valeur te yo zana loko valeur te atana ndako pamba kit ezate mbetu ya malonga te elamba ya malonga te maquillage ngano to bandi na rando ya maquillage yo nde nyonso te oke na ba niveau mikolo oke na rando mikolo rando ba mbiaka rando batu bazwa okomi kuna ndenge nini baloki oto nini Jaël okindoki te rando mikolo ya batu bazwa babonga na vie okomi kuna ndenge nini Jaël okokeloko yo bandi parce que na vie ezaka bijou te parce que ngata on yo chaîné na chaîné na nyonso na chaîné na bilamba na chaîné na ba parfait na chaîné na ba boxer na chaîné na ba caleçon ba string ba soutien na chaîné na mbetu na bilamba na ndaku photo la nyonso ayo bandi ngali ngaranda ba handicapé te o bandi na bijou banda pe na nyonso kozala limité te opération la kisanda kuno mobimba opération la kisanda ko laksi bijou bisou o laksi bisou siko laksanda ku mobimba télé réalité ya Willy Mushenga azweli ngandaku ya Willy azweli ngandaku laksambe tu basombelo na ba boss laksambe tu donc siko bijou ngope opese explication te eza bisou wera son ta sombaka to eza ya Kofi qui a acheté ça un Jaël chaud qui a acheté les bijoux là pour kinduma na kombo nango boss nango ti yo za muta ba boss yo muto bonga na ba musicien chaque bijou faisait na kombo mukolo nango mukola bijou na nan qui a acheté ça pour na kisaso za ki masu chez ba parents na sombela kyo merci beaucoup les choux na teinture merci beaucoup nani asombela ko besengande na ba la tigresse bonne ko 600 boy besengande na ba 20 euros besengande et somba bijou ya oui hein so ba lalier 10 fois te so ba lalier 5 fait cause à 500 euros ba 20 euros et cause à 100 euros so besengande nga lalier ba bijou ki sasa ba bijou ming bateka na kine hein ezala ba singa mike ezala ba $100 ya mike auto light sa bana ba bébé so ba botami sika oui ça passe sikoyo bon besengande ko za dia na chaînette 100 euros pour ba 20 euros
Et bon, il y a Roger Ngando. Oh, la croix, na siko, oh, la kisinga wana, médaille. Médaille wana, la kisinga wana, comme on a Roger Ngando. Siko yo, Chanette ou la kisinga mususu wana, oh, eza sans médaille. Wana na, comme on a ngonan. Kofi Olomide. Eh, Jaël, wala koute, bébé. Wala koute, ya bandela. Muta tindio. Atindo na libulu. Muta tindio pena guerro. Na yebisa ke o Manuela Kitoko. Awo leka, tenga na kadra rando. Nga na kadra rando. Nga na walingaka na bimiso zoba. Na bimiso gizengi. C'est ça, c'est mon but de rendre de toi. Na niveau ya vie. Yo tele manangate. Na lingaka na bando bimiso échec. T'as des choses comme yabo et bien. Na sepe non pas comme yana ba fantaisie. Mususu Chanette muso la montre on a comme on a Willy Mouchenyi. J'ai la montre or. Eh Seigneur. J'ai la bien bota la montre or. Ya na banda na bota na mona montre or et gratta le quoi gélité. Ma ouais. Nzamba sunga yoko simba. Attendez le kozwa. Attendez le kozwa Jaeli. Maintenant on a ekokite ya. Na yebi que un jour ici malango somba pour m'utiliser en ya tata mais pour le moment c'est nous na matériel c'est nous na matériel c'est Manuela Kitoko Jaeli show ya na koka ite sangwango la famille boyebi kande na mwa musala na ba ifona ya ko sekarando matériel tango na oya na ndako na laksa bino sko ba fantaisie Jael azana ngo nga pesko na somba ngo ya ba sœur na nga ba jolie la chanteuse na somba ngo na matonge na yo lakse ba fantaisie ya lakisi nga na zana ngo na ndako ba croix wana lakisi moi aussi j'ai de croix ça mais angwanzu eza fantaisie eza bisou ya bijouté eza bisou sikoyo na koti moi vite fait pour na gel no ya na ndako no ya sikote gel no yele na ndako so na komi na ndako la famille bana Congo tout ba bonne chance na bino match na biso ezo banda o balingi bokende otala match bokende otala match nga na zala muto ba émotion na bela attention na lingi te na mona ndenge Ronaldo soki Ronaldo wana mwana mobali wana portugais saka na biso ba congolais na lingi na yo kaka sango wana ba sakali na biso na musika na kotala match ote na musala na de na somo garçon na betaka makasi to betala bato makasi nzambe na intercéder kana musala pona Congo dans na lingi ku makambo mona te soto gagner bo benginga soto gagner te muta benganga te boti kangala sa musana nga calme na lexa musana nga journée nga lelo na calme na tikala kaka na stress ya bisou balakisinga na tikala na stress ba bijou balakisinga soto gagner boyo longola nga stress ona ngo Jael la kisinga rando matami rando de vanité Jael a une vanité na traumatisé dans boti kanga de na traumatisé na mamba Jael soto gagner bolongola nga stress soto poli na vanda kana stress ça va bisou la famille bolim sana ko kate Jael a traumatisé nga Jael a traumatisé nga nzambe nga moi ça Fabrice mais là mon ko esimbe to gagner na biso mais nzamba bati la Congo po bajara bato to wana bango na Congo lo kwa ba Jael muto ya olaksa fantaisie na misu makasi na esprit ya bijou to ko gagner ndenge ni la famille muto azui fantaisie ayeko mami kango na internet deva mokili deva biso ba connaisseur ya bijou mais muto ya olaksa fantaisie siko mboka lo kwa Congo ebonga nde nini misu makasa kindoki boto wana ngo nzamba simaka mitema ba joueur parce que Jael soto poli ya faute na yo pama fallait pour ça makambo na ba joueur bazan émotionné na ba joueur ba beta match il fallait laksa ta rendre vanité après match yo ko laksa biso rendre vanité avant ba joueur Congo ba beta balle Jael na ba joueur bazan étonné na coach na biso ba joueur Congo ba azé étonné pour avoir beta match batala moi TikTok ba boaki miss ba ko ya kabwe ba oseka babi fio pela lokolo kilo azwate mfio aza lokute fio aza lokuta makasi na ba joueur ba yebio soto poli eza pona yo bilakisa lakisa mais to gagner to aka ni like to gagner la famille camarade nanga bakali nazonga na camarade nanga bakali chou
ba manishu boza pe ba songi bana babandi ko koma match bandi bozo kende pe kate bokendo tala match bazo yemba l'hymne national debout congolais na 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 ne panda boko yoka no l'hymne national mais bozaka aboko mami match bandi mais qui songi ezo déclarer bino match bandi mais songi déclarer bino boza tozana bino na minute to wana ona bino wa mona lingi match akokufa pona match boko yotala match wa moni paza songi lokwa nga manuela na bina linga yoka makamuni na ngina lobela no bakali bo bengela nga no bakali na camarade na nga Karine Baya camarade na nga Karine na camarade na nga bakali bozwa kiti bovana na premier tour na lobi boye bakali na moni téléphone eleli bakali ozo benga nga bakali elo nyo bengelenga o bébé o bengelinga pona mona buzoba au théâtre bakali o memi théâtre nyonso na vie za la théâtre te camarade moto nyonso na vie za la théâtre te ezala makamususu na vie okolekisa mutu mo boyebani te bomonana te bolia te bomela te soka fingi yo ça passe otalike mutu afingi nga ekoleka nango mutu afingi ngeleki nango bon c'est pas grave oh nanango yo modérateur ba modératrice bo matisse oh nan olingi nini Karine otindelinga ba chinois Karine ba chinois Karine nga bandi na linga buzo ba te Karine nga bandi masolo la yona bakali otindelinga ba chinois ba batami na bilongi la Chine oza makamu na bino te nga na swana Karine na bakali botindelinga ba chinois omboka kita yo ndumba sikoyo ya ba 10 euros bae balali na cave elamba malonga te ozana bajara babilamba moko lataka ya wenze ya bana mike mutu azanga pièce maîtresse ke balobi boya ya Willy Mushenge alinga memo ata soki place ni nango ko lia na restaurant yango mona ba bomba yo mibali tu ba bomba lokola nini résultat sida oyebi muto so awuti na docteur bayebisi ke madame wana sida oyebi enveloppe wana docteur opeswe obomba ngo makasi po linga te koya bat ba mona kombo neza kati résultat no sida okobomba po donc nini résultat sida okobomba ngo na sasaki olinga muta mona ngote tala fio mibali ba bombe lokwa ba bomba test sida résultat sida mibali ba bombo makasi mibali ba linga kuta ta eko mela bat na mokilité ka betara na Jaël abima na Jaël ba bombo na banoko yo Manelo wapi yo Jaël show Lili Kunzalia si Sidonie bana ba menyo na poto zo kene soki 3 à 4 ans na poto échec total mobilité ya poto muta konsote blédard au moins to ye poto so ba boyo na foyer deuxième au secours ya mwasi waza sans papier et senga mobali il faut zala na mobali pour assurer yo na poto mobala ngo pe sans papier te mobala mukanda mobali mo azana mukanda na ndaku na musala pour ko boko le temps na yebisa ke yo nanga to koza appareil te na longola mobala sans papier lokola yo pona la force Manuela o moi so ke niveau likolo na longola mobala sans papier na longoli na mboka mususu so yeba te yo nanga to ndenge mokote bana lotie so ya omoninga na mboko yo na longola sikoyo mobali moka sans papier na France oyebi pona koya kokotisa sans papier na Hollande et senga fozala na mbongo fozala na l'argent il faut zala na boulot j'ai chaud yo sikoyo babiloko nga Manuela mère boss ndumba de lix na longola mobali moko boye na lokote sans papier na longoli France pour ko vendre officiel na ndaku na nga pour l'état hollandais accepter que na longola charge à ba français mobo et comme charge à hollandais état la hollandais te gel hollanda oyebiswe madame wale za charge na bisote po mutu wana ya ko vendre et senga fona zala na boulot
faut zala na choueke, tu gagnes très bien. Parce que on a bana 5. Donc au bac sa 6e personne. Donc mon balo azana on a mukanata comme on a charge na yo et en plus boulot na yo, il faut pas mon revenir malonga. Poko ko boko la mutu na poto, poko ko pesa mutu stabilité. On a pesa stabilité à cause ya caillou, à cause ya musala. Siko yo, soit disant les que ba musicien, soit disant les qui film ko yebana. Hein Jaël, o ko zo mo bala simeote. Ndenga na sala pa Fabrice, mobile moko travaillaka po yo vanda stable na poto esenga mobile mo travaillaka. Ana ndako ana musala, asime ba français ke banda lelo, j'ai li choix comme na charge na nga. Assurance akoti mobile azana kati assurance na nga. E bébé bonga beli. Assurance maladie même assurance maladie nyonso na donc nga charge. Mobile ako asime ote. Il faut zoa mobile pour ba moi si fia makasi. Faut ba yeba force na yo. Zoa mobile mukanda. Andi mayo. Ke ba français ndenge zaboye moi so bo pesa ki ordre de quitter. A comme banda la comme femme na nga tozo vanda ndaku moko. Na lingi nyonso ya ma ya butu na moi isoka beli nini ba sirance makambutu. Yo. Relation ka ki makangu bazo bombolo kwa test sida. E bongo mobala ko zwayo ya kwa sime yo. Tolo bangoti. So lingo yeba mobala Manuela. O mobala Manuela mukana tozalaka na mamingene nemi ayibolo ba néerlandais. Yebisa mamingeni kitisa bisi ya police na ndaku nanga adresse nange za reconi. Poso bolinga boyeba pena biyembe Jaël. Nazare nemi ya mamingeni. Kitisa pena prophétique kitisa la police chez moi à la maison. Pour place bo comprendre que tant moi sur vanda kawa. Avant dans la kitsa lo barai ba makambo lo barazara na vision. Tala fi o vision ezate. Yo zaki mutfalo silama. O silama comme moi sérieux, mobile moko tabi bon. Fi yo ça va na moni moi fi moi changer ba luka ba tchona ndako. Yo se comparer na biso ba na poto, ngam na stabilité. Yo zo zana lo yenge moko na biso ba to vandisa ba vie. Na biso ba to vandisa stabilité na poto mukanda nyoso bana. Yo se comparer na mutulo kwa nga yo sa na ngarando Jaël selon toi na un yo ke Manuela kitoko azana ndaku na ye na ko ganga ti 3 heures na ko ganga ti 4 heures so pe na lingi na ke musa so pe na lingi te na lie chômage na ana droit ko lia chômage pour na travailler so na lobi ke na kotisi arrêt maladie na kotisa arrêt maladie mbongo eleka ngano to ndenge moto tika ko za ndenge mokote na ana besoin na yeba. Pour nga na yebi ke na lekio siko na olinga na yoka na munoko na bimisa ko ka kizengi tangu yo solo ba ke Manuela na lekio o lekinga na monde ténèbres donc nga na nationalité yo za na nationalité yako pesa une explication quand tu dis que quelqu'un jalinga na oloba ngo bien na lekio banda lelo ti yesu akoya na nyonso na vie na lamba na lekio bimisa valise bilamba to mona ba photo bilambo yo lataka bilambo zalaka nango to mona placard to mona ba caleçon to mona ba soutien to mona ba maquillage okato tiaka yo na kosa no rando minene te yaka to sa rando ba maquillage to bimisa ba maquillage to tiaka na bilongi o esala ka ke to zala kitoko bimisa na nombre de maquillage nombre de poudre na sakano na maquillage na sakana na ba rouge à lèvres yo to ko ke no rando ya minene te pona no comité tant na loba no ki na lekio na otangelo ba argument mukanda nationalité yo za na ordre de quitter ya yo vanda na cave place eza dal place ba sumba na immeuble ba nyenyo se komela na ba immeuble na se yo siko obongisi na sa immeuble obongisi dal o che dal rideau. Tara muto avanda na dal na ndenga ba kisasa pour faire comprendre ba vanda na kin ba ko comprendre cave elo kwa dal vi ke biso ba to poto ba toilette vanda na likolo soki to sumbi ezara na ba chomo wa minene ezo kita na se ya immeuble vanda na se sko Jaël ba pesa inda ku pa golf ba pesa inda ku na sa dal muto azui dal a chango couleur azui dal a latisi rideau azui dal azui moi kitsa tie a lekisi a longe abengi kinana ndaku Jaël sko mutu azana ndaku wa munene ndaku wa 5 chambres na poto ya munene ndaku maison de social ndaku wa social obino bano bo uta kisasa
bozala kaka o te tala bato bavanda na ndako social bino bato bauta kisasa boyebi valeur media merci media news bino bato bauta kisasa boyebi valeur ndako socialité zwanda kwa social oyo kabilenge ya poto Jael ce différence c'est ça entre muto avanda na ndako eza reconnu James 07 oyo eza reconnu l'état yebi pe bafuta nga mbongo ndako social na muto azovanda illégal azovanda ba yebi te l'état yebi te ke balouesa ke dal aufanda na dal na sa dal to longwe na wana na bana na stabilité na vie de foyer na ovanda na bana na mobali nana mobali azo assumer responsabilité ya bana na nga ake musala la muka ake musala na fin du mois koti simbongo tina ma ya fufu e koti to sali provision mobali mo za na ndako bana ba obenga papa nazala papa na ndako nana mobali na bana babenga vie donc vie de foyer vie de famille oh yo bana na yo ba yebite papa za na gauche mama za na droite koko na katikati bana ba yebite jour nimba ko vivre bisengo bana na nga bazo vivre ke to wana papa na ndako yo babiloko mto le ko na vie tala batango ezokende donc 5 ans ya retard soko sali 10 ans na poto 10 ans de retard 3 ans na poto 3 ans de retard soko ngana yo muto aboye musala te yo musala nezalie tapoter la famille botiela nga ba fleur ba cadeau tala muto vivre na mbongo ya TikTok ya ba cadeau botiela nga ba fleur botiela nga ba nini ya ko ba fleur pazaka na buzoba ako batchaka ba fleur bazaka batwa bêtise parce que fleur na kati après life oyo kaka 50 centimes batielo 150 fleur mais na suka life oyo 50 centimes 50 centimes pour on le kisango na PayPal comme 25 centimes 25 centimes na PayPal au sang nango nini au sombela ngo nini yo siko muto azwa salaire ya l'état moi so yebi ko lia mbongo wa bana na poto bilengi mbongo wa bana bota na poto ka bilengi ya droit des femmes biso bato to bota bana bele bato bo bote bele oye bato boka bilengi ya poto lokwa biso ba manuela mbongo wa bana mbongo wa ba femme sel oto sakana oto liaka ngo chaque mois mbongo wa bana soki pe mbongo elekiti na bengi social mbongo langa bana faeleka lelo to komi les 3 mbongo elekiti na swani si pe social droit na nga mbongo wa bana nan siko à part mbongo wa bana toke na mbongo wa salaire so pe salaire mikolana na beli na bengi chômage ndeni bo futinga mbongo te na kotisaki ba papier na nga ba re maladie na nga bo futinga mbongo te so pe ba compliquer nga na zipa avocat pe atali ke oh madame Emmanuela bo sakana esprit na ye ayaki na droit mbongo na chômage ba futinga li sous plus ba consommer li sous plus parce que ba on erreur euti pa na ba biso linga mindele ba sala erreur po mundele soka sala erreur aye ba ndengo bon erreur na ye jail show siko yo muto vivre na ba fleur o vivre na ba box ba pesa rabat na kati ya TikTok ba bloka ba 99 centimes yo se comparer toi et moi Michel yo o ma ba bloka muninga episo aleki siko yo pe ya kotangela nga quand tu dis que Manuela kitoko na lekio banane wo chilobi Manuela yo zoba ça sans esprit soba et quand tu dis que quelqu'un aza zoba il faut exprimer bien, il faut bien expliquer. Parce que quand on a mon expliquer moi bien, lobby que Manuela yo, ouera Sony, na ba musicien, na ba musicien, débat ba musicien, et pesa nini, et futanga nini. Ngana kendo wele la marambo ba musicien, nga wele la marambo ba musicien te, les seuls musiciens, oh ngai, nazala fan na libosi za kaka, fali. Les seuls musiciens, on a banama kamoti fan na pousse la première, na lobango. Via ba musicien bino mat botambola ba musicien na posa na yeba parce que soki ezape na ndenge ba ba bonga pa ba musicien gel na ochape na kitoko na ngana kota na monde ngo ba musicien bien mais pona kota ngo pesa ngasko elengi yo mto vandi na ba musicien ozwa nini na monde ba musicien tango zala na kisasa ba tout oyebi merci beaucoup media news tango yo zala na kisasa Jael toyeba batutu ba pesa kombo mansu chez ba parents fio avant na pas ba parents na kisaso zara ne lokuté olali le pas camarade le bolali pas camarade b le bolali pas camarade c soki mobala déranger yo ano simbi biloko ki owelo kota libala merci media news ozama kasi na kota libala na Congo olinga oyo kate tango yoka kaka Roger Ngandu bobandika lelo
le lendemain nango ozwi bilamba uti na ndako fifete yo no ko wolisa kokota libala pa Roger Ngandu tala fio yo masutukela kokota libala yo na Afrique ozala na ndako yo moko te ndeto bando mona baninga na ubo tambola na bango na vie okake muninga bozaka na studio ba fibo ba na studio ndeto mona ba Maria omoni bato bana kisaso ba réussir otoko vanda na poto to bi oui bana kisasa ba ina sima na bino ba Jaël ba Maria na ba Jemima omona ba leki bana kin ba bandi pe vinde bino bo banda na kisasa me ba leki bana bandako omona Maria osala video na ndako ne ozomona Jemima zo sala video na ndako ne télé réalité omona peke bazala ba placard na bango bilamba banini yo Jaël show bimisela biso vino na kati ya Congo moi ça ba prêtre Butu moi ça ba konja ténèbres bimisela biso ba video yo to ozana kisasa ozara na ndako chambre kitoko lokwa yanga Manuela ozasko yo moko obongisi ba biloko na yo ndako na yo kiti na télévision échec total na kisasa na bo jeunesse wana na kisasa ba bébé nazama ba Sacha ba kombo ezebele na pesika exemple il y a des personnes wana ba Sacha ba zebele bana kisasa ba zebelo ba bimie bele na kanga ba kombo te na beti mutu douce na bana na kisasa po na kotala bango na kotala Mansu abandi pe carrière na Congo abandi vie ki kroni mama ki kroni tantine na Congo me bana wana nyonso kisasa na kilelo bana bandako na ba studio na bango bavanda place bien Jaël aza le chèque na bana nyonso ba utaka kisasa bano nyonso ba bimi na média congolais à partir à kisasa Jaël chose a le chèque otikala kozala jamais na ndako ya yomoko otikala kozala jamais na mbetu kende basombaka mbetu okoti maison otuni mbetu combien moko combien la tata lupangwe na oluka yo siko babenga bango nanyo bato babenga bango nani bato bazalaka ba olukelo ndako bato balukela bato bandako babenga bango banani ba manishubo edenga bato balukela bato bandako lokuta mabe masala ngai bato balukela bandako babenga bango nani ba commissionnaire j'ai licho atala ba commissionnaire on a tikala kokuta na bango te ke vi na ngai oyeba na ba commissionnaire mo bote na luka mo lipango mo wa $500 na futela Jaël nde batu ba luka ba commissionnaire na kino yeba te na kisaso yeba te metala bano ba uti ko bima na sima na bino ba yebi ba commissionnaire nyoso a Congo ba luka bandak ba ofutela bandak tozo monana j'ai licho yo muto bimana ba ministre obimana ba musicien miné na monde à ténèbres na kisasa la kisa biso vidéo to photo to archive pour YouTube ko sate la kisa biso ba photo banda yo côté internet na via kisasa ndako j'ai licho a futela ke ministre moko boya banda ko futeli so ndako a futelo ndako ya olinga komi sala lokwa ke une fille à malonga nzoka nde échec na batu nyonso obandi lokolo kilo na kini Jaël obi patu na potwe kini soki mutu a réussir na kini te potwe ezalaka deuxième chance ya mutu metalaka Jaël na kini abonga te aye poto azo bonga ta comment répondre ngai yo Manuela ngai na okita kini so na zimu kanda na okita kini na sala makambo minene ovanda na kisasa otikala ko sala eloko malonga te lelo nde na kimukolo na poto zo sa no eloko malonga te bongo na kinango na kimubange ndoko zonga kino sala eloko malonga babanda na place outa na kino za na studio te ataki bikoki ya pamba tala na poto ko réussir na liboso na poto ke ozwa ndaku na sa dal mutu azovanda na sa dal abongisi dal échec total tala mwana aza déclaré na malédiction aza déclaré na libabe ya na poto na dal na Afrique ozaka na ndaku note mais na poto mutu soko bongi na poto de Jaël tozalaka na de soko bongi na poto na Afrique te obonga na poto mais mutu soko bongi na poto te c'est fini donc façon d'être na yo façon ndenge yo zaleli donc poto ko epesi yo mukongo tala fi o poto epesi mukongo tala fi o poto epesi adieu ba fi ba bongi na poto awa to mona ba lek na biso ba jema ba yepo babite biso na ba faire na biso na Congo na koya ko vanda te na poto bana na ba Sacha ba yaka bazongaka bana beso bana na poto te po ki ça se pesa meli bango mais tala yo ki ça se boya yo
qui ça c'est boya nzoto, moi ça ba prêtre, moi ça ba député, mais qui ça c'est boya yo, Afrique d'ici de Sanza yo, o yesu na pote biso adieu, bye bye, yoko bongalike leve, mobali te, ndaku te, mukanda te, mutako defi soto betara kayu, azate, tala muto aya poto atika la kana sac ya ma fille, échec total, j'ai besoin d'explication. Il faut expliquer nga Manuela kitoko na lekio na ba point bo na point bo poso finga ndumba na ndiminga na ndumba yo poza ndumba menga na kindumba na nga so babi bimisa ba vanité to cha kilo to che pèse na biso kindumba quelle vanité oyo gagner bila kindumba to sali na vie j'ai show bila ka ba ndumba mibale ponga na ndimanyo so na boya te yo finga ndumba to aussi tie ndumba so biso mibale ba ndumba ba mulaso kindumba salaire ya vanité ya kindumba ngana obimisolo orange nazara ne loko te leona koma na orange nazara ne loko te leona koma na bijou kindumba futinga bijou nazara ne loko te kindumba le futanga mobala kitoko ya jeune garçon ya bonbon biscuit chocolat canon na mobali o kuta menasanga na mwasi na beauté otali mobali wow oh my god na lingana nga mena o lata na limewa sapat nanga o fallait lo ba 43 tikala ka moko na end Fabrice Galien motema Manuela kitoko ya termini sa kindumba nga papa like ponga na bano benga ba shida nga ba mekelemba mitwa makelemba tuna bata TikTok ba yebinga bata Facebook ba yebanga à l'époque nga zara na mitwa makelemba Jaël sko Fabrice aliali kelemba muto asuka tikala pe tata likelemba vie to koma mama na koma na papa likelemba ndaku moko. On comprend Jaël, siko yo vanité like leve kindumbe futiote kindumba 20 €. Kabaka ta na kilo lo kwa 50 amatela ofele ya 20 €. Tala fille à 20 €. Tala fille à 20 € Jaël. Je suis fier de moi. Atala maman na tata bi oui, moi na biso ta ba finir ndumba mais na vie à réussir. Moi na nga liboso na kindumba na futelier permis. Moi na nga lelo zo tambola na permis o tambola na voiture range ya mwindo. Ya. Donc ndumba de luxe. Moi na otambo orange, maman otambo orange, maman otambo na gris, moi na otambo na noir. Lelo moi na za na 2 ans de permis. Ya. Au moins ce qu'on ndumba, bato ba yaki ndumba avec beat. Bato ba tiela ki bula mayele. Asalisa ki ndumba jete ba Manuela kitoko. Sko to sali ndeni. Yosko yako expliquer nga ndumbo tikalo bimi échec. Ndumba bimiri gongo bila maboko pamba. Obazanga maboko wololo. Nzele ko komela yo mulai. Ndumba ti lelo yo mela ba canette ba desperado. Ngana koma na whisky na koma na champagne. Yo. Tala fia despe. Ya somela nga desperado. Ya. Ngana na ndumba whisky ta no sengo na banyo whisky. Whisky na boîte za 140. 140 champagne 140 120 €. Na kati ya boîte ya. Na rosenga mutute ya sombelanga bière à 5 € na kati ya boîte. Si ya pata tala fille à Heineken, tala fille à Desperado, yo fille à 20 €. Ya toi pareil te yonde ni ndumbo so obimi maboko pamba. Oki atala mutu ali kelemba moko te mutu moko ali kelemba zate. On surtout que obimi maboko pamba yo. Ya tant to solo o finga muninga fotala na bana no talona. Na tala no temperature ya yo ke ola langa na mbetu. Ola langa mbetu ni. Na sa cave na dali. Yonde ngo vanya na lo sambo na nge komie. Ba chua cave wana ko etobo kata ba nie nyose kitela yo. Ba nie na cave ya place ba chua na cave ba nie wana. Ba chua wane pasukata. Ba nie ba tu nyoso ya immeuble na ba sénégalais na ya mindele na ba Ghanais na ba congolais. E kitela oka place olali wana na kati ya ndako wana na kati ya cave olali. Na dal Sony yoka na yo vina yo bana mama teka mama kuluta teka kuanga mama alala na dal mama zanga mobile fia ba stress yo fia dépression et là ouais ça la ko nyo so vanda mke analyse tabita boss océan tala mutu ali boma ni ya mazara na vie loko ko sala te alexra li kambute poza le loko ko sala te ozo zelaka océan tine la ta mo dibal tabita en tout cas batela mobile ya dépression oza partout sauf na mangambo vie na oni ya ma condition bana ba olala oyebite
Osea, Tabita, Mobali, Mofionton, Rebo, Arkene Prisonte, Inansi, Masoko Solo, Oza partout na refinga batu, yo, Apollo Lobike Mutuaza mille esprit, ya, Omoni Nga Manuela, Soki na zalaki na place na yo, na linga ko kota bikota kotate ya batu, na linga na zala focus na vinanga, yawa sale langa bikamwa, yawe souviens-moi, Nzamba akanisa na babuku a souvenir na ye. Nzamba okutoka na mafinga. Nzamba okuto na bikota kota. Yaya. Bikamusi na vina wego salama mukolo nini. Oza na bikota kota. Bifinga finga. Bifingela mwanza. Yo. Non l'exotante bébé. Ngana yo pene to vanto oswa na bona o l'exotant. Yeba ke Manuela. Nazane lo kote ya ko perdre na rando na yo. Nalobaki na ngokler. Nazana gerte.